bola fungo la kuna kende ko fi il y a un avocat, le couple aussi a pardon, merci beaucoup pour de colanga moi c'est na CP ma kasi. Le couple un avocat, le couple répond que aussi a pardon, de dossier pendant qu'on a c'est bon, il t'a banda qui ou habite qui le colo, c'est bon. Vraiment merci beaucoup sur le pays de mon cœur. Merci mais na on y gâté la panique. Ou les là. Chantal, na okate. Bonjour Noko. Noko, le camion, l'unité na loba le loto. Surtout non, le babou que la maniqué. Bon, d'abord, bonjour, bonsoir, Nabatinyo Soubaza Awa. Bonjour, bonsoir Noko. Bonsoir. De un, nous remercier le peuple congolais et puis la communauté congolaise Mobimba. La famille. Noko, Nabaki na lobi. Nabamakam na biso ya réseaux sociaux, nous devons avoir des limites. C'est-à-dire, toza to loba nyonso ke narando tout est permis sauf un meurtre. Vous comprendre Noko. Namakambu na biso oto salaka. Tout est permis. Bofinga ni bofinga bo eksa boza ba mal éduqué. Ponga na finga rabatu te nga sala kaka ba analyse. Et puis c'est très rare ngana kosa Patrick oye bien. To finga na entre biso mais toza na ba limite. Ngamboka depuis na banda réseaux sociaux natikala finga tata ya mutu te mama mutu te ata mutu boy na finga raté. Au contraire na utilisaka ba adjectif qualificatif na ba figure. Mulu ba finga tu fila la saleli muluba. Oh, mulu ba finga tu fila la saleli. Le va continuer. Ozomona Patrick. Na utilisaka ba adjectif qualificatif na ba figure de style. Ngana finga ba tuté. Mais il faut qu'on y ait eloko moko Patrick. Tokoki ko soutenir crime te. Na yoka ki ocholo ba ke non ba katelier ba pesier punition il y a 9 mois non. Patrick. Ba pesier punition il y a 9 mois te. Na inatangela yo verdict parce que ngana za un verdict. Oui, ta ba punition so bolo ba oh pona nini ba tindeli mboka verdict pour vérité eye bana. Nako bimisa verdict te. Nako publier verdict te. Posa makamba tribunal. Mais nako tanga verdict. Ozo comprendre. Moi la famille na Chine ba potini ça va jamais ba la ba sosogi tout tapote. Mo tapote pour aller. Ya ba kata live kata ba tapote te. Toi 3700 personnes. Oh, oui. Manipulation les caractères makasi na kati ya communauté na biso. Bolinga ba loko ba omona eza mabe. Bali ba komisa ngo malamu. Non. Tondimi na biso atake to kota kada na kisongi na koseka batu to pesi mutu raison. Mais liboso ya crime Patrick to ko pesa mutu raison te. Voilà pourquoi nazo tanga verdict. Pourquoi? Parce que manipulation les kaito bolinga nini ba mema eloko wana ya bien comment on dit bali ba mema verdict ya juge ba komisa nde teza pepele nde teza pote. Non, you guys are lying. Bozo kosa nazo tanga pena verdict et puis no tanga ngo bien tokei. Chère madame, le vendredi 16 janvier 2026, le tribunal a rendu son délibéré et a condamné tout le prévenu comme suite. Yoranga bien. Le tribunal a rendu son délibéré et a condamné tout le prévenu comme suite. Na otanga ya batu misusu te, na okende kaka kote ya mutu na biso omona. Na okotanga kombo na été pour examen comme il y a tribunal. Omoni, je ne peux pas dire son nom donc avec beaucoup de respect Noko Patrick au permettre ngana utiliser ba kombo na biso. Non, parce que je ne vais pas je ne wapi. Omoni. Ako bala sena amata na omona été. Noko Patrick na yebi ke olingara ba kombo wana te mais au permettre ngana tanga ngo te parce que na kotanga kombo na été ba komi kombo ne awa na kotanga ngo te ko j'ai mis José. Na mo été matisa ça oui ça no mo on bouillera mutu pendant le bas. Loba Comme tel. La Sioux a été retenue coupable. Yokanga bien La Sioux a été retenue coupable et a été condamnée à 2 ans. On no tanga ngo ya kotanga. O ezate ke na oloba makambo na mutu na ngate. No tanga ngo ya kotanga o verdict. O e c'est pas juge. Boloka très bien.
Pona zui yango penza et pas mutuna yamba qui na zui yango pani batindela e bango nyonso. Lassou a été retenu coupable et a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans. Le juge a décidé de lui mettre un bracelet. Les obligations sont les mêmes. 2 points. Indemniser la victime, de payer au trésor public. Interdiction de contact avec la victime. Obtenir l'autorisation du JAP pour les déplacements hors du territoire. Interdiction de tenir une arme blanche. Patrick, oh, sikoto lo bela bateau batangi. Bateau mutu na bango ça. Ah non, lo bela ba il est traité parce que moni ngata on a lobaka. Moi j'ai fait l'université au fait. J'ai étudié la logique. N'habite bateau botanga université ou botanga logique. Au moins bateau botanga logique na université. Bazara na moi pensée développée. Oh comprendre. Tant on a utilisé ba terme, eza ba terme to lo bela ka mikonyo sote. Oh eza ba terme il y a tribunal. Ozo comprendre. Neba ya koko sawa ke ezango kaka 9 mois, c'est faux. 2 ans et 12 mois. Donc en tout 3 ans. Ozo comprendre nos Patrick. Pourquoi? Parce que à commettre crime, ba juge baza bazo bate. To bande ko ka batu bazo lo ba ke aza akité, ba katelier et tout mouté po aza akité té. Ba juge ba sala ki penza ba benga ngoni ba sala ki pa investigation. Baza ki na assez de preuves. Ils ont prouvé qu'il y a un commanditaire, il y a dossier. Vous comprenez notre Patrick. Nous, on ne peut pas soutenir des crimes. Ose à la nani, ose à la maman Denise Nyakero. Quand tu commets un crime reste un crime. Et on va pas soutenir un crime. Donc, on la kisabana te que c'est normal. Okata kabaninga ba pota. Pour le bio okata pe ba oabiso ba pota Patrick. Pour ça, to la kisibana ke ko kata pota ko boma muteza malamu. C'est que ya biso pe tomba otambola na bandila ba ko kata ba pe ba pota. Ozo comprendre. Ngaso na kote na kati ya production. Na ka batu bazotuna. Yomboka, yoza chinois, okoti na kati ya dossier oh pourquoi? Mais na dossier ya ma fille so ngana ya koloba makambo ya mama Mira. Etala ki Chantal ta. Na tanga kombonete. To tanga kombonete. Mais comme elle est habituée, ya ko finga Karine pourquoi ça la moi mbongo to la vérité. So ka fingi Karine bakabelake. Tomona a moi shoyo qui mène à Canada sombela kembe tout quoi fingi Karine. Donc en fait c'est tout un système assise. Na finga Karine pourquoi na bénéficier na sima. Combien de fois Chantal Abima na makambo Karine o etala été Karine a soni na Cynthia Kapache a posté Kapache. Karine a soni na mwasi na bikeko ya basuku na ya bapende na bosani kombo na. La Chine bo rappeler nga komba mwasi wana. Bikeko ya basuku na ya bapende. Aswani na ka yake o posté na page na. Est-ce que tala qui si quand on bino bozo ya boolo bake makambo etali binote mais vous oubliez que Chantal azwa tata ya mwana ya Karine a mati ça pour ko dénigrer Karine à un certain moment hein, même si vous n'êtes pas intelligente faites raisonner vos cerveaux bolungula no cerveau na sali peka bozo pardon là ne mboka pardon moto ko milanga no cause la juste ça la analyse nae aloba o zakata motema nae apo mi je so ko loba so ibe zo moni kama loba o macho lobi c'est ça le problème fingi peut-être mboka o finga te o talisa batu ke no ko limita mboko ko ti mboka talisa batu ke boza batu mayele to ko ki no ko ba exister et tel ka ba crime c'est nga ba finga kate awa zala le mata c'est devant le loba zala les oui avançons au mon noko donc c'est-à-dire que tokoki ko soutenir nyonso mes crimes to soutenir te na sepel na maman o abengi alobi ka kenda ka soutenir Chantal mais tant wakomi atali situation ne place ba benga humanisme okomi otali situation mona muninga bachuba ki mbeli nini empoisonné muninga kwei basali batongie 68 épingles tina elongi bo baby selongi moi ça na tala miche na place alobi soka zakanga soza ngam tu baselenga injustice so Patrick wana eza injustice to mona ba misusu ba ko sanganila Karine eza na ka jalousie Karine afinga ba gros moté osoka Karine afingi lika na liboya moto afinga rate afinga na makamba koma na mirte mais bango ba finga ka ba makamba koma na mirte na kati ya pantalon ya Amida na mobali na pantalon ya Kamere pantalon ya président Tshisekedi ba yo ke la ngwa soni ndi ko mona Kamere ko ba Kamere ko Kamere awate non mais mutalo bakate
Pourquoi 2 poids 2 mesures? Est-ce que si bon mona Karine Vandi azo finga un autorité congolais qui na ngoti na kati ya pantalon na ye? Mais bon ba finga ka ba autorité awa mutalo barazate 2 poids 2 mesures et les katé. Yango moni biso ba chinois to décida que boye bolobi lokuta to eto rétablir vérité. Biso to ba rétablir ka vérité. Ya biso e pesara pourquoi? Patrick na ngoti otangela uti. Na ngoti otangela lo page. Boka na question moko. Nazo ka onoko. Pourquoi c'est pour la lobby que nani comme nani d'histoire à benga qui pourquoi quand même la carrière me cause à kende ko lukai ba sur les réseaux sociaux lokuta pourquoi rectification car Karine akende ko lukai beza solo tété maman na Didi Stone aboyi mwana na ye o aza international azala attaché na criminel qu'on se dise la vérité Patrick maman ou dans le bongo maman ta oui zelanga ce qu'on a bête longo bien maman na Didi Stone tango amoni na ko suba ke polo me masanga s'il te plaît ou le baka na ko suba kasi le baka na yo maman na Didi Stone tango amoni ba oli quand tu dis sur le bon bano zelanga na ya que tu vas comme ça on doit appeler des sons au moins continuer si ko frère on a nini opona na buba katanga live OK c'est bon mboka ngali na bato walo bakenini ngapi na nakati mboka tongo baki to sala ba beti ocha biso nyonso ocha kana elwana te ocha na biso bato bayambi biso na biso to kata na bapota ocha biso nyonso longo li mutute fo boye bango merci na olongola mutute awa na osangisa ensemble ke biso nyonso tant to sala ka ba live il faut ko yeba ka limite suki awa nazo sala live mais limite na nga na ko boma mutute na ko finga tata ya mutute na ko finga mama mutute na ko finga mwana ya mutute lelo na omona bino boza ko se plaindre pona ni ba chinois ba bimisi vidéo bon voice pona vidéo ebimite poza vidéo pona ni ba chinois ba bimisi ba voice ya Travis nda ebi kolobate alo ba bri pona nini ba chinois quand Chantal s'assoit sur sa chaise à attaquer en yeta bengaka en yeta mongol à attaquer en yeta bengaka en yeta akola bienté en yeta ebi kolobate en yeta lokolo combinaison en yeta lokola éléphant pour en yeta et si a fingai soyez juste à un certain moment na je pas la criminel na mamingende la zaba ba ka oya je vais zelanga na tisa na kita noko zelanga na tisa na kita na ozonga likambu ya yeta na chango entre guillemets ozomona noko eloni ni lekani ye Chantal aye koloba ke Didi apesiye ba force maman na Didi atali amoni ke comment est-ce que Didi a kopesa mutu a commettre crime ba force à un certain moment batu nyonso te bazaka mayele alobi mboka na kati live tapotage exacté ba ko bloquer wakati ba to belé bon na kati to kuta na ka na kati pardon pas to 3800 personnes bo ta peut-être pour année page là pour sécuriser na kati live donc tu vas signaler page za sécuriser on a criminel mo soit les colombie José nani José Zana mami ngeni mso mami ngeni be luka mami ngeni nani José be mami ngeni na ya na zo lukai. Ok. Patrick, tikangana loba na sisa na kita. Ok. Noko. Tango yo oti commettre crime. Batu nyonso mi tout et ça la kabayebi ke tokoko sanisa image ya mwana azana casier judiciaire vierge te na ba groupe ya ba crime ba bombe lacrymogène batamisala mabe batamisala buto. Ozo comprendre. Maman na ye muta bengi président Hans pour que ayebisa Karine ke tika kolobela Didi po Didi atikali même pas kobenga. Donc, on a possibilité la moine dans le vide. C'est la mère de Didi Stone Mutasala qui a salini. Patrick, on m'a dit Karine Mokondi la baronne. Depuis Ngambo Kanae Baye. Karine Soka yé koloba tangi combo ya mutu. C'est que c'est vérifiable. On m'a dit Karine. Chosa li kamoza li kolo. Alo barate. Ansa koufita. Poni li bao alo vonu. Bebo tuna ansa koufita. Quand Karine est tentée de numérer que Abengi président Hans a côté singa. Bon, on a dit qu'il y a Hans entre les coins des murs. À Coco, c'est la président Hans, c'était quand même beaucoup. C'est la président Hans, c'est Karine à côté. Josiane, pourquoi Tanguy Hans? Pourquoi? Parce que c'est vérifiable. Patrick, c'est vérifiable. C'est-à-dire, Bobenga Hans Botounaï. Vous comprenez? Mais Botouna Hans, président Hans, est-ce que c'est vrai? Mais comment bino boroya borola nous pendant qu'il y a le nom de Hans qui a été cité à Salia qui on en cours. Pourquoi il dit que c'est vérifiable? En ça koufite. Moi je suis pas là. Ozokanga. Je suis pas là.
la suke Karine Ans abengaki Karine to ka abengaki Ans pa vérifier makambo Ans abengi Karine parce que Ans a solina maman ya Didi Stone aboyi ba so qui a aye bisi makambo balokola Didi Karine mutalu voilà non maman lia mutabenga jalousie Ans mutu abengi Karine ke tika kokotisa Didi parce que maman ya Didi alobi ke mwana naza associé na image ya ba criminalité point barre c'est tout. continue ozomona Patrick tokoki koya awa toloba parce que namonaka bato ebele bazana bango mayele te surtout pa bacongolais bato ebele batanga te mais biso nyonso toza koagree nasepeli na mama oyo abenge pana alobi ke ntango akomi kuna kenda osoutenir Chantal mais ntango ayoki makambo elobami kuna amilobeli je ne peux pas soutenir un crime tokoki komata tokita Chantal aza coupable, reconnu par les juges. Et tant que les juges ont batangi loi, batalissier balobi que te oa coupable to pesio 3 ans, 2 ans na 12 mois à sursis. Biso to koko ya contredire bangote. Vous comprenez nos Patrick? Oui. To koko ya contredire bangote pour bango batanga. Mboka, batu balobi o ozo matisa mais bon comporter ça na 2 ans na 6 mois. Il ngo ba 2 ans et demi 6 mois presque 3 ans on matisate. Na koko bandela suko tanga ngwa na on matisate. Hein? La chou a été retenue coupable de condamné. La chou a été retenue coupable et a été condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis. Na autant on patik so chete mena katelo partir na tindelo. Na tindelo mona. Mona ke na oposa te. Donc c'est-à-dire que na ko katelo ka partir à mukie o ba condamné na tindelo ya. Boy totala na misu na. Mona. C'est-à-dire que to sala nyonso to lingi to sala. Et puis na bateau bozo bo fonga minoko bo lo baketoza soutenir ngana pamboli bino bana bino bakutana na bakatakata parce que pour comprendre pas si ya muninga Patrick il faut le ka place wala oui mboka parla tu la kacho mukepo donc mané pour la manazo pe social siko analyse ngana sali pour tout ça la juste pour pour la registre de entre parenthèses entre Makarine nana ninaki na Chantal Bola mama paradis so pona yo pour la likambo oyempe la moto pour entre Emmanuel de mama la so pona nani Magalilo mama o acte sala keta ke yo muto ke yo mama ke yo la bande ko basi ba cousine acte magala sala ki po makambe ko apesa ba matière à mutu et pas ba to rendre pourtant ndeko na ye asa ndeko na ba bandeko pa cousine so pona côté wana oza juste de l'autre on Karine so so côté Chantal na Magalilo mama na so ko pour la juste et puis ko ça moi ça mayele c'est ça au fait noko côté on lobani. Oui. Voilà pourquoi la sagesse est très importante. Oui. Patrick, yo beba na biso na bino. Mama o sala kinga bino ba chinois o. O benga na privé. O yokaki ne na solo la na privé, c'est-à-dire parfois la sagesse et la patience est très important. Ils ont ba qualité moko o moi signon so fois na. Pour vendre na libala bien, tu dois être sage. Et tu dois être aussi patiente. Non, mais bon, pourquoi? Voilà. Parce que, bah, soanaki. Patrick, yo kasi ngana Karine, on a to soanarati. Ngana Karine, to beba na likamo, be na banda kote zaki vie privée na ye. Mais na tala ki na moni ke te, muto te, mami a tombo kwa ba yo za nani, o pone la ka mutu to soana. Et kenda mabe. On comprend. Mais, na kenda na mema ku likamo na tie pa ma Charlotte. Karina silika yo ni mama oyebisa mama ba bêtise mboka ngaza muningano ekenda pena mabe et ça la kutuka mikolo na nyonso to banda suko sola te parce que mami a bloqué kanga ngape ko tampe na fashaka pona mona ke te eloko no sala o eza pona bolamu na yo oza sœur nanga o comprendre Patrick soki ezalaka ke nazaki motema moto ka nde toswana kiwana ndenge na yati Karini pona nini likambo boye soni osali boye pona nini. Pourquoi na vandaki? Parce que Karine a andi kunanga. Oui. Nanyo Chantal na Magali ba swani en tant que bandeko. Ba koko yo swana na réseaux sociaux ta. Soko to biso toza bandeko ya makilate. Mais nazo yeba ke ngana Karine to bebani na privé na préféré etikala na privé parce que na yebi que plus tard to kobongisa. Pourquoi to lekisa kama lobate? Pourquoi na sakanda to zaka na ba maîtrise? Ngo na loba ke patience la sagesse c'est très important. Ça ba qualité moko oyo moi signor so fois za na. On comprendre. Patrick, et le bomi bango kolekisena na maloba. Leadership.
bauele la leadership balekisani maloba na privé lokwa bata motema moto bamemi yango ntina internet normalement eloko wana faki esalama te omoni mais nolobaka ya maga aza na mabe mingi pourquoi parce que ateki muninga bando yaka kofinga ye azofinga kaka yo mama no bobo mais ye ake ko bimisa ma eloko esala ke Chantal ayo kapasi eza matière o ne bango te o grifini bimana bingi on dirait Tom Ford Tom Ford ya combien il y a Tom Ford très cher omoni yamaga asala babe mboko lo babe mboko lo babie nakolata lata tika na nyaloba mboka loba yamaga salaki mabe esiminga Sinoko merci bimi bien bimi bien yamaga salaki mabe omoni côté wana pe il faut pas mutu aza ndeko na yo yebaka balimite soki kutu biso bato to aba ndeko ya makila te me na oyeba balimite ke likambo ya karino ata bato babengaka sali mabe tomboka mboka mukala na frena naloba na bitebola moeza nga famille nanga mpo baniata awa ozomona famille nanga mpo baniata ezaka grâce ya bafana nga na uta kobala libala monena Patrick omona na tamboli na chevala famille nanga mobimba baya libala pendant rappelez comme on va Cendrillon aujourd'hui que il n'est pas Cendrillon thème na biso ezaki la belle et la bête thème na biso ezaki thème Disney na tambola na chevala Cendrillon na Anastasie nga azaki Cendrillon bon Anastasie mais mutu asalaki tata na nga na bandeko na nga 5 baya à l'époque nini ambassade des États-Unis ezaki ya kokangama mais badoit rendez-vous pourquoi bafana aza nani fan ya Karine Nathalie na moni ke grâce à Karine bola moyelanga pourquoi lelo na tomboka na sani na kopanza na bimisa Karine mwana mabe non Patrick yango na oloba ke pardon Zila moko mianga Zila pardon ngota message ligane noko ozana parti pris quel est parti pris na zanango mito to sala makambo ya Chantal Bola na magari bongo wasala ki to do Karine alors makambo ya Karine moko ya nana ya Chantal Bola na magari lo mama no ya Karine mo parti pris na sali ba la paradis bon mata dana sungao kwa kokomaka noko za parti pris na bloqué non vous noko na parti pris na parce que non ko kimi tango mboka ana tija bien on va partir bien on est on va partir Chantal Bola pour magari bon masala yi parti frère c'est-à-dire que côté wana yamaga sala mabe pourquoi apesa ba élément o ezaki sensible ba élément o ezaki ya libala ya muninga ba kenda o sala cotisation mi Josaya alobango apesa ba parti apesa ba parti très sensible il y a combien de mibali au balala na Paris mi Josaya alobango apesa binyo ya mwana ya muninga état de santé mwana muninga et pas pesa pe matière ya ke famille mobimba balinga kete kwani akufela ba misato si apeye mutapia matière wana yango ni sachete bola silika yango moni loko ezaki makamba solo nanyo Chantal akoko supporter parce que c'était vrai soko tali na ba mafinga na bango ya banene ka ko finga mais mi Josa banda ko finga obimisa na matière eloko esala ka kweya yango wana omona donc du coup eloko ane sala déséquilibre ya kweya et tant komi ke bakomi ko swana tant ba commettre crime yamaga kangama na mi José atanga kaka kombo ya Chantal yé pas là qui donc moto asala ke Chantal akota na kati ya dossier Zakaya Maga et ba témoignage ya ba tout dem te sala ke azala siko condamné on comprend mais moto asala ka kota na dossier ke ba tanga komone parce que faut yeba c'est pas mboko na kati na hote mi José boye ko tanga kombo ya Chantal ba mas pas mi José ba tanga exam nani mama biso ya Belgique te mi José lobaki ke na ba tu ba kataki ye ya tikala komona Chantal te na ba katama mais yamaga ibisabi ayaki te pourquoi parce que basala ki plan yaki ndaki non bango ba eko kata o mais ba yaki nzela bon vous comprenez même ngana kataki landa ko bomba nga même pat landa kataki ngana ko bomba landa to na rando na ko bomba ye pour makila na nga
tango abandi ko insister tango yamaka bandi ko insister kuna pe na réseaux sociaux Chantal abandi ko finga Mi José omoni siko place Mi José aluka ki siko ke donc yo nga na tangi kombo na yote yo okomi ko sepela ke nga na pota na ko ya sur réseaux sociaux te seke yo pe ozaki na kati omoni likambo ezaki bongo au fait Mi José n'avait pas l'intention ya otanga kombo ya Chantal bifinga fingo ya désordre bango mo bazaka nango yango ndem te sala ke yepa kota na kati ya dossier le quoi déjà vidéo moko ya ye moko Chantal a salaka vidéo yo Mi José na ko chombeli na ko kato na ko lakiso vidéo wana mbila zaki nango vidéo ali boso balakisa Mi José tanga komi na poste ya la police ezaka vidéo wana ba ebisa ba bi moi sio abi oui na ebi azaki sœur na babi bon ye o monaki habité na monaki était mais vidéo wana ezaki donc la police ebaki que elle est impliquée d'une manière ou d'une autre mais banda o ebate wana mutu pena timbisa pe a place aza impliqué eza moi siana ya Hollande ba Josiane na nanyo na bato ba pistera ki ba témoignage au comprendre tiens au point Josiane maman criminelle je me suis payé il me construit mon katana dans le monde yo payé il dit que moi je comme kasi yo non même pas non en fait katana bi micro bouquet tu dois expliquer na ya kindengeni ba ki kebele ya kindengeni en fait mboka pour sauter mon dame en fait nga zakana Mi José Mi José utaki na bango tant babe bani tant Mi José ye ayeka na maga ayilinga ya maga azaki na mami mengana mami bango nyo stondo yo kanati après tant ya maga ye kuta biso na barando déjà banjo pesa Mi José bon matière au moment matière on pesa biso pe ya maga na besoin ye moko sala vidéo afinga ndekone mo vidéo botamu sa on ba sala live wana eza ba vidéo odo zaka ensemble mboka nga zakana Mi José nga na pesa ka machete mais ya maga nde bane ko pesa Mi José matière pona Mi José alobela on internet pour azaki ser na ye mais nga zaki ser peta ya magaliti na linga na nga magaliti pour dès le début de chana linga magaliti ça des aura muke pona nga benga na te fa toute la question na biazela balela muke pona yo na comprendre pardon na eza boy au moment oyo Mi José a utaki pas péter à la show tant alongwe ba makambo o esama ko abaki Chantal Bola pardon s'il te plaît tena boy no tanga ti makombo ni ati pona noko na nanga bete c'est à Paris c'est à Paris noko na otanga te pona ngana lingi te pona oui ba mboka ba otanga ngana otanga komba la c'est à Paris oui en fait tant ba uti ensemble Mi José ye nangai ya maga ye ko intégrer biso mais problème c'est que yamaka linga bando ko konta nga me nga na zaki déjà na préparer ki rando basa la rando ye na la chou mais azui matière a bengi ni cousine bango za tata mwasi ya la chose na Paris à côté ça Mi José la mboka sana matière wana na boko tanga ba komba ta Paris pour créer ba problème te la chou yebi mamno mais ça vérité Mi José azui ba matière ba no bete likaki très makasi on mboka lobi azaki na ba preuve mais ya bande ko finga mam normal à partir rage wana to ba kati Mi José poto dozala déjà na Mi José noko et fallait ba katanga na sauter mon ke bato ba lo ba kenga pe na kende ko kata la chou pota noko botu na bango la chou na Château Rouge ponga na kende na Château Rouge ngana kende na mboka na kende na ngana ndaku na été alukanga na Château Rouge dobuna na Château Rouge katanga na Château Rouge ngabe na keba mbe na Château Rouge ezaki ko bunda te pour mutu avana na ndako mutu ke na Château Rouge ndeni ezali légitime défense si ko se défendre na kena na ndaku na été na koko kene jamais na ndaku ne en plus mbele na koko katete pour bato bele bazaki bana mibali na za moi c'est impossible boko tsanga na makambo wana te na yebi makamba crime na te timboka zolo bango mutama yela zotangela bino na France so boka lingala te mbalobi bo aza coupable lingolo baka ye mutazaki na kata complice makambo wana a préparer ki plan ba kene kokata to senga ki mboka to sengi la Chine parce que biso makambo na biso zo kene na grande ki sala valeur te et que pesa position te totali na nini na réseaux sociaux mutu aza na stabilité ana position ki o bako sela biso makambo c'est Karine alobi bureau ezali nga travail administratif mboka azali ba fana baza bebele ba mama aza boke na administratif administratif e bandi ko aider biso Suzanne ma chérie na koso ngamuke na sima elo ne sala ki bobi bana binyo se ki raboya ki yo nani ya mami ngeni Chantal Bola, Mi José, Nalani, copine pas à la gueule. Noko, on est à histoire no banango le tout aussi ça on tu na ngani. Yango iso sama même na acte ya Karine. Alinga za ya konza batu. Yenda mona ye mukonzi eloko ndo bebe yango wana kana okena ba gauche droite c'était après
musiki yango bosala bino osala banoko nani bakali pareil en fait nga konza ke yende mukonzi na bango yena ndeko na piki ba konza ke baza iloko moko babangisa bato nyonso tu yango memango tiaki nango zo memango tina génération lelo to ke na biso musika ti donc so na bonne explication to lala kati do lala combien de jours bat ba olemba na tiki continuer mission question musongo tu nanga sokoza na te yo pe bana to ko na mboka non apesa message non apesa message na Jaël show pardon makambo ye na Karine parce que utaka bakin tokotaka te na respect et là non c'est pas na Karine aibi ko faire part des choses relation na ye makambo na ba rendre ça rien à voir biso to komina Karine makambo na bango tokota te Karine asiliki te amoni keza makambo na bango na ye ba uti kuna la chini mutu ekotango na respect to biso bandi makambo ya mutakala awe bimaki awa yo ko défendre camarade no tika komba mi José tika komba Kirina na biso tika komba mami tika komba na biso parce que oza hypocrite to lingite oya ko pesa exemple ba rendre na makombo na biso pardon basi ça ba rendre mitakala biso za makambo eza ya professionnel makambo mususu eza important important na linga ngote atika ba kombo na ya Kirina ngai atika vraiment Jaël yango wana noko Jaël oui noko ba show so noko ba show va pas continuer noko ba show noko problème ça comme on a ba show ni na ko sen ngala ko wiki ngala ko makasi business no eza itoko to pesa ba business matema biso malobo sali ba bizana luka ba problème noko ba kazela ozolo ba mboko za sans papier na ndenani ozolo mboka iba allo mboka ya to ka moko pardon mboka ko na ba allo Patrick zana bimisa ninyo zana ya windo ba mboka loba zana bimisa zela oui mboka loba cha vidéo ka totala ça permis de conduire pour ba refoulé bolo ba ke mboka oyebi ko za sans wana za nini kolota oza ozolota ngamboka naza sans papier ngam naza américaine nga naza la sans papier nga la kisa passeport na kisa kaka pardon voilà na la kisa ya zela driving license na la yes good morning zela noko Patrick yes good morning mboko za sans papier bino pa bo sekisa ngai noko Patrick zana chilo driving license na kani bolota yes good morning bon bozana fungola gazela pardon papier mukupota papier boka boaba zobe bon nake nango ka abuya yes good morning driving license na ngai udana lakisa passport na ngai yes dana lakisa passport na ngai cela nako tout apporter la famille américaine that driving license na ngai bino elangyo ya bino nyonso tuti ke baba yi baba nini ti bomba na bomi bado na bomi bakombo bino ya yo le lumina yo donc c'est-à-dire que botika ba bêtise de yango bozaka ba bipola pourquoi boloba na bino kaka maramba lukuta au fait ngana la passeport pardon ka question tu moi allô noko oui to yo komboka so yo ka oloba bonjour général bonjour mère bonne père à mère bonjour papa ministre boni nyasa o bogolo bana bino awa loko ogote na yo ogo tuna mboka ba question ya de quoi chance ya Chantal les premiers a yé moko les concerné faut azana conscience à toi na poto lelo bracelet wana ba ti vinem te komi a danger na bana na ole azana conscience a invité no internet na pona à venir via bana na batu o azana bango ba lignité lelo e mo sanga bien Karine Mokonzi depuis na mona mboka na pembe na Karine Mokonzi na comprendre que adoza Chantal adoza ngandela bantama yele na pembe na o baro conseiller bien logiquement azaki na mutu moko boye alinga bimatate avandi a garder na silence
Internet est si là. C'est vrai. Merci. Donc, les plus importants, ils ont et puis au Congo, il y a mis sur au Saliran, au Loli, au Ganime, au Katana, caméra, au Kati émission. Constamment, éviter à la vie dans les adresses, à la vie dans les aboutis, à j'en ai un concession. Merci beaucoup. Atika Kana, on peut peut-être live où il y a le salarié à mon normal, mais ils ont accès sur moi. Infraction. Merci. Merci. Bakashi tozo kayo. Noko. Noko, bonjour, Noko. C'est José. Mondele, bonjour, Mboka. Noko, bonjour. Merci beaucoup. Nana 3 points moko oyo on a souligné. Désolé, appelle-moi Ekotaki. Nana 3 points on a Mboka souligné qui est très important. Kazo benga oh franchement. Mboka alobi humanisme, alobi patience na sagesse. 3 points na est très important. Oyo bate belé ezo manqué bango. Tokende nanu sur les plans comportement ya bandeko na biso na ba réseaux sociaux mingi ya basi. Awa toloba avec toute impartialité sa parti pris. Mais au moins ba tumsu ba kende ko interpréter yango oyebi na live na ba finga raté. Oui. Na loba qui ont même lobby na live nanga. Moi j'aime bien suivre ba live ya Karine parce que na yoka nantena munoka Karine ofinga li la ya boy na boy. Non. Na yoka nantema mo ba ko na ba mir non. So kaza na guerre na yo akosuka na yo kaka akosila na yo. Mais comportement au mingi zo le kanaba réseaux sociaux bato batala ka biso ba onyoso ba la bazo baté. Et bato mingi batala ka biso même en famille basala ka gêner. Yo ka bate belé surtout bana basi na minoko na bango ba bêtise nde kaka ebimaka. Oh, toza censé nde batu batala ka biso moi 100 personnes moi 200 personnes wana to ko kapé ko instruire bango to memela bango message ata ba bêtise ango bozo linga bo sala mais na ndenge ya ba réseaux sociaux te. Ozo sala live na yo 2 heures du temps ozu 1h30 ya mafinga ya koloba ba bêtise ya ofinga ba para ya batu ya ofinga bana ya batu 30 minutes na yo eza juste peut-être ya osala promotion makamu na yo eza comportement ya bien te. Dossier ya Chantal Bola tangi bimagi awa biso nyonso ba congolais eza na mutu moko te consciemment namona baron zambelanga mwa so auti wapi ye afanda kapete ye wana. Bonjour. Bonjour, la baronne. Noko Bakali Josiane Mondele Mboka Revinho. Mami. Noko ma fille de boni. Oh, mais qu'elle n'a pas comment bongo. Voilà le colangate. Ah, merci, c'est gentil. Bon, on a une information. Konga subido permettre ngana soit na ka lobby et comme lobby na ba minuit o ko soit ne suka ki on lo na yete mais na information po nenge mo crimi ana bracelet oh mais actualité bo yo yebite no on peut pas s'en passer sans ça. Pardon. Kakari. Oui. La négociation la pesa kawata ki camarade nanga. Voilà peut-être la live le combo la mais le bata me sert à Paris dans le boulot manzan. Ngapi no kokana ngo benge sert à Paris. Devant juge ya yanga na mutami beko devant juge aza crime. Ba boma mutu. Mon. Problème eza awa. Na luka mutu. Bon selon loi pour le long na koti penza na kio tala nzoka so ba lati au bracelet soki ekatani on a 10 ans ya prison fermée ya solo oh mo konto boki ekobeta kuna Google
wana investigation sali kari. Na sali investigation na journée mon babanda la muka itongo na tiki mwana na classe na koti. Donc ndenge kaka bando tambo na ba château rouge o wenze omoni bracelet wana ezaka na libende na kwa menzoto na ngweza ka plastique lokwa pine na uto mona ngokuna na uto tala ngokuna donc pine wana so koti ngo ciseau bien crack et katani mwana maya koti 10 ans wana kutu basambisaka te baotune eloko te kaka kote baokatela ngo mba moko elakisi mpo erba ya kolatisa mutu baizolaka ndako mobimba yango omonaka so otie likolo libanda eleli parceke baotya balimite baronso ngo sokola basala nde nini te osukola nango nayebi so eza plastique lokwa pine na libende na coin epuis libende wana so oza na basingeleka na ndako okokangama mpe na courant donc ndenge oh, yaya, ngana lelo ngana sali investigation. Dans un journaliste d'investigation pour les bracelets. Au bout de l'inga rôle. Ngana, n'a selon la loi. Article 16, 42, 17, ne lobby. Bak okati bracelet 10 ans ya bakangeli on akati kuna. Article 42 bar 16 17. Formidable, baron, formidable. Non, depuis le bina ko la tout ça c'est non. Na ngi pe na ko kati. Donc ndenge makambo ezokende so na ndenga réseaux sociaux na koko zongise kachote na pesi ka 200 ndenga kinra château rouge bakati yango na ciseau mbila tokemba mo 10 ans. Donc nana ndenge belé. Ah? Qu'est-ce qu'on a raté? Nani yango akosonga na otosala investigation. Na suka po bete de ko château na bioza siro ngotinda mutaka des. Oh, ya na otosala investigation ekatanaka. Bakata kango o kende Google mambo nyonso mundela cha. Donc soki ndenge ezawane kanda kenda wenze. Zana luka na Google na tala. Kanda kenda wenze ka bakange na coin moko bazwi ciseaux to koti songo pe ciseaux aminu rechi. Wana kutu mundela otuna esute o bakata ki yote comme enfermé po o des criminels. Pona bango ba mona ke omi kati po kima. Alors pour Okim est souté. Pour n'enga zana déjà obime souffrance te na. Et puis bah traceler de que air au koti comme na classe ozonga air wo travail forcé no bandi air wo ti e kati air wo o kozu moi na classe. Na ki chanta la bi ki za ya lokuta na lokuta. Loko yake okosa biso aza mukanda diza mukanda na isi nini expira. Na ocho tangelot indemnisation ya nanyo ngolo bakofuta. Lokuta omoni mambo loba. Ti bo monye lelo e live te omoni mamna lobe lobby ana mwa débat ma ele ba ebisie o mo so landi Karine en côte au prison. Ala ka ebiso lobby ki o yelo na tongod. Ayete poani pona mamna lobe lobby ye mo amoni pe non te bo bengo na téléphone bo so numéro non na ebité so na bracelet mais o eza sur 1000 o bengo pa est-ce que ba rozwa numéro na you bana o ndenge zawana o ano mutu akasho mais libanda kaka
ya mwana lokwa ye moko akende kotika mwana na ye omoni nga so na information te nalobi nini il paraîtrait non que confirmé te so ye na confirmé likambo seke moi, c'est juste que l'ascenseur traînait, c'est pour cela que j'étais là, limbissu. Vol puis à l'étalage, là je rentre à la maison, je faisais des courses, j'ai raté mon train. Deuxième fois, limbissu, troisième fois. Selon signature, il y a juge, ils ont un papier. Il va payer ça qui est. Ka Karine nenga ye na domaine na biso investigation ebi lokuta ba non na Google Fraîche 2 kg et demi, ça fait 5. À côté de la classe, il est là. Et là, confirmé à ça. Voilà, merci. Bon limbi c'est nanu na lambi te yango na sa commande wa ilanga jambu no modeste. Naza ndako noko. Oh, bola mbite ndeni. Noko biso na poto balamba so yoki nzala ti. Na olian erni. Biloko ko oli examen mu donc yoki ka poso oli a jambu. Loko elekeli nga na moni mo crime aleli na live abi botala mwana mwasi ndenga inanga za jalouse na nga soki yo benga jalouse siko modèle oyo lata vie na nga na mwana nga to benga oni Yo so na ko luka mamba benga te zela ya zela soki yo benga jalouse omoni que mambunyo soto sala kana bible obi elo nyoso yani bandeli na suka et puis to sala to futa ango kana senet yo siko moni humiliation yo zuna internet et puis kutani na libabe ba million bakati au bracelet ok 10 ans ya pe Martinique cosmétique nzamba lo posofi oyoko a salé la nuit de noces né 6 ans avant mariage. La baronne mais là Zosiane omoni mam na oloba na yo toi na poto non Patrick
poto mboka loi eza mambu te oyo na obenga général na relation ministre ezalaka te mambu na lobi no avérifie so ye na kosi google eza wana soki kaka ofiontoko bato mpe ya baolandela ye mpenza bakati bracelet wana atanga bapapie bapesaki so ye bracelet no ekatami selon signature au juge Chaki loi eza moko babenga bao banani baprisonnière voilà olata mpe ateni wana encore na elongi ne nde esi ekomi makasi miso esi ezindi yo deja libande bokuna kati nazo imagine on a teni wana na ndenge okosi biso oza entraîneur ambe oki olula lolamuki te ke lokwa Patrick ana mukanda te lokwa aye poto akuti biso tolakise yaya poto ya mutu te po yo ya poto avanga yo te mutu odesidaki ezalaki nde nzambe atrasaki vi na yo oyo avanga nga mpe nde nzambe apesi chance na nga naye koya na retard me yo kotya point na vi na nga te tala lelo sikoyo tosuki wapi po mona oyokaka koseka mutu akwei na velo la chine tombe yo oza na bracelet na loboko boloko ya liboso na yo ozoloba la chine tombe biso la chine toa libre ozomona teke yo komoloba makambo sikoyo na ndenge oza na depression ya bracelet yo ozobelela la chine tombe sikoyo biso la chine tombe toa libre totambolaka tozolia mais yo na victoire na bracelet na loboko soko meki tokati bracelet oke 10 ans sikoyo victoire na oke ofeta na 10 ans na prison po mona ke niveau mutu aza zoba tala mutu azoloba ke yo oza sans papier ngaki una préféré na mukanda na bracelet ya na détail yo mponga na obe na ofinga te mpo mobali na nga si apekisi nga me na koexplike yo oza na mukanda 10 ans non renouvelable parce que na France on va pas renouveler les mutu faut na ba fiche de paye il faut zala ba comment on live azoloba makambo na bi na batami Josiane botika non Patrick moi même solo na live et aza sous dépression eza yete ay mambo lubati boko la baronne alobi depuis 2023 ça fait 3 ans azana mukanda te alobaka on a nini kuna la tribunal continue tiko na live aye kolakisa mukanda kala o ba renouveler te yo kasi so lengisa biso ba sans papier ya biso pita ba sans papier ba mille esprit o lekate ata no to simba mukanda ko te toyebi nde ezara te mais ya yo wana non renouvelable et puis na ndenge okomi criminel boye na France bako renouveler ka ote po osalaka te po musala nyonso osala eza yo te eza travail forcé ya mi José donc yo bino oh mais bakomaki yango ya nani te noko ya bandoke musala me musala nyonso wana salaire ne bandoke pa mi José ti mi José okufaka so le mi José akufi e bakomosala bani kiboyi musala wana ekokatanaka ti bango mokolo baokufa donc aussi longtemps baza vivante ne bato basalaka o mpo soki nakomi moko olo mbongo na nge kosunganga te bango baosalelaka mi José yebe batya bracelet mama zela yebe batya bracelet
attendant oyebi suite na bango te oyo eza Afrique te oyo eza Afrique te ozoya confirmer ma na soni juge olata robe na ye aye na ntongo alobi na travail forcé yo osali te bapi yo mbongo te bato mpe bavanda kampe yango baza bacamarade ya Gigi to baba bacamarade ya Macron mami pesanga 1 minute na lobelo komoko zela mboka zela subir conséquence bon mata boya kokosa ebo encourager na lokuta o mboka mundele yo yana ba jeune o wana ke mundela loba boye bafutanga te yo to mkuba beto moka lo na live akoma oyoka mukongo pasi makolo pasi na age na ye pona ba effet mundele yebisa eza ba effet ya ba pota ba chaki ondenge batonga batika ya tambola me aza nani aza handicapé voilà rapport comme handicapé eza grâce na bango siko yo mama oyo ozoya ko benga pe ba agresanga ko agresser na ko komisa muta handicapé ze loko moko bazo ba ya communauté otoka na ba mama za ozo ka voir mama me mama mo kizenge ozo mona ka ke poto ya na mutu agression na mort d'homme ze loko moko po mi José loko azanga bikandeli wa ye moko alobi herba chembeli akomotika testament mwana ngai bosungela nga mwana po ye moko amona ede aliwa abanda lo babongo oh ya na kinde somot yo beta biso li solo agression ke babeta kinga ya kobeta bobeta ovimbi après pote sili mami na banda osenga yo pesanga maloba na loba loba mama oso na mona ko ngozo mbata mona litoi. En fait, maman na biso o chobenga. Il faut yeba kana ka est différent. Na ka ya mi José rapport médical les c'est-à-dire que ba médecin ba commis que ba chaki pota à 30 cm. Mi José ba tongaye 68 épingles Patrick. Mi José il a fallu reconstruction faciale. Tant na lo babuna na ba prevana nyonso na chana elongi ya mi José de ba kataye mulita me fungwa mi boy na zana. Là fallu ba sale reconstruction faciale. Ba chupa mi José mbeli na mulibumo kendo bima na mukongo et rata rein à 1 cm et rata. C'est là ba chupa na libumo bimi na mukongo. Ba chupa mbeli na libumu et que katisi et webe kati combien de tissu peut kendo bima na mukongo. Mi chope kataraki. Et les kati rein et tout à qui peut faire. Et ça mi chope kata na kambela kufa sur place. Mi chope kata na été. Wana sko eza déclaration au docteur à pessis au docteur. Rapport médical. Donc du coup, mi José place bo mona e wana azaki pe na avocat. Kenda ko bina kuna avocat wana landela. Est-ce que yo ozwaka avocat to ozwaka avocat ofeli? Mi José futa avocat na 5 000 euros. Po ba congolais bolinga ko dépenser te qu'on se dise la vérité. José. Ba congolais bo dépenser mais elle a eu un avocat. Oh banda ko fute mbongo belé a landeli na kati ya ninyo ya ko kata makambo ya juge akoba komi indemnisation de ya victime. Et ngo ko ba ko futa mbongo eza écrite.
donc oyo eza teke balobi kaka na munoko boye boya kolakisa teke botanga mingi te bozwa cours à logique te mpo moto azwa cours à logique. Pardon, nani mboka mais alors my pardon. Tout maintenant même mamie Josie, tout maintenant my pardon. Mon conseil, combien a bloqué yo? Bon ngana Golbin to akaba na WhatsApp. Ngana ede to bengana to commande. Tu ba bloquer pour na yo. Ba bloquer pour na nga juste pour ça complexe. Non Patrick, non bien. Yo ndenge ngana solo la na yo. Batu misuso ngana solo la na bon yo na bon bo sola te. Est-ce que yo se obligé à Karine le quoi na so samtana te yo za mutu na yo ebi bakati to za na ngo. Donc yo se peut obligé na so bato so na so ça bango pété, c'est normal. Jamais. Parce que nga na mutu na nga na ebi ke non Patrick a mutu na nga to suki limite awa. Na ebi ke na makam na nga o yebi ata na sentiment deni ya ba master na to solate a obimisa ka jamais. Na na confiance non et puis na na confiance na nga. Voilà. Hier sali ndeko na biso muselu vertige complexe. Yango ezaka bato mosusu yo ozomonene elongi bokanisi mutu nzoka eloko apema bafulika mopepe boye vide yo osomoni mutu azaka akovo soko omoni mwasi azaka akovo oya ya ngana Golbin okoso te na babiloko na nga na tiaka na mona bacommentaire ya Golbin ata ba 4 pour une fois na moni mwana bato abali Nabi quand même na répondre na commentaire na tomboli commentaire na na sali son ya nzembo ya ina mobali na ye. Kande na sala ki bongo no tala nzamba lola likolo na WhatsApp a Golbin te Golbin na WhatsApp na ngati. Donc eloko ele ki na ka ba otindi nga voice oh Karina approché Golbini po yu asopa ngai Golbin yo ba sopa ka mutu aza malunga yo mona okatula so famille ya beauté image. Oza katula soif, oza na mwasi kutute katula soif ya beauté image leki nanga. Il faut na sopo mbala combien na sopo leki nanga lala kayo. Ko sopo o yo zo banga na sopo ko za pembe na Golbin. Yeba ke o lala kayo leki nanga. O to mona ba video zo gumba be na meso l'atelier caleçon to lati kilote sa caleçon mutakala leki nanga. Mais oui, c'est vrai non baka. Oh yo ka pardon. C'est ko sopo yo zo banga ko ke no Chérie, ok non musika te effet ko lambela leki nanga 4 nzungu Patrice zela Karina si sa idée na été o 4 alambela leki nanga 4 nzungu ya zaka soka lingi ba sala alamba 4 nzungu makaku bacha mosaka madesu pondo alimbondo achango mafuta mbila na suka kalingi yango uile komi mwinde non ko ba tapoter na moni la kisi ke onjoro o la sebiloko mabe ba komi na ni na TikTok no information. Consommation de substances présentées dans ces lives. Botapoter. Nuire à ta santé. Wana muselu botapoter et encore batapovo ba fia kovo tapoter na pena botapoter awa. Aba on a formé. Tu as pour tout beaucoup de raisons. Ça va? On y était là tweet. Et tu quoi quoi? On va gagner ce qu'on soit que na l'obstacle sous Golbin Pia. Na blocage de partout na l'obstacle sous sté. Tu vois? Na évité vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident.
ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne, botika nalela bébé. Oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero lobezala kina 10 52 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisa nga bebe na muluma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.